Château ya nini mwana na gasi mbisa sana nusalite munoko solo mapekada amu elonglo kwa ngubu ozo comprendre ana azaswe congolais ngamba braza le lo lukatu mais ye falo omoni ye pene falo bande na ba roga bani maintenant mais mutazo ta le lo finga ba ferré ozo ta critique ba non biso to ebiete batika ba Karim ba lobela misère na biso batika ba Jaël batika na biso to lobela misère na biso parce que biso ne to ba congolais yo congolais 100% ngabe congolais parce que so tali na génération na biso na batu na ngala ba collègue na nga j'ai le choix en Afrique d'ici là ofanda bien Karim Mokonza na poto ofanda bien les ketchup to kolobate na minute na bala mbali puis internet babi biso tout asima de les ketchup numéro 1 on se reprend Nicolas Mokonza sa marié nenenga kin azo vivre bien à côté de la station, à foutre la palais, on va s'abonner. Bah, fan, toi, Jaël Show, il y a Karim, il y a Leketchou, il y a tout. Dans ce moment, on va aller déjà des grignoter. On va aller s'abonner. Il y a s'abonner, on va s'abonner, on va abonner. Et l'on va s'abonner comme abonné. De place, soit na kak. Voilà, Yangouana. Et c'est quand Yangouana, de sali déjà. De s'abonner à la chaîne parce que on dit Jaël Show et Zani. Et ça, peut-être, Luka. Combien de fois déjà Baluka va prendre l'équipe nationale? Combien de fois déjà Baluka, Jaël Show, na Karim Babeban? Bazoso Bazela, on a Bazela, ah, des jours, Karim n'a jamais pas, n'a Zaki Moutonne pas, n'a pas si position. De mon frère, je te dis que Karim n'a Jaël Show et l'eau exaté. On a bien payé Tita. Alors, payé Tita, mais n'a yo sans comprendre. De on a peine que Bisso tout va bien. Mais Zoasso, Baobakena, si ça va donner. Ana poto, à Outokota, déjà pour l'information qui a un grâce à Outokota poto. Afi Laura marié na poto Juvenal Kibala ok autre repère de papa na ba colonel na Juvenal Kibala ok yé pas sabe donc on a biso tout va bien ba propriétaire à chaîne na biso Tracy Mbele na Glody de Suka ba na poto so yebisanga siro Nicolas Mokonza sila wapi Nicolas Mokonza zo kemba wapi Nicolas Mokonza zo sofia et puis déjà parce que quand on voit Karim Mokonza na Jaël Show le Nicolas quoi na katikati swana parce que ba moi za indeni Karim Mokonza so tournage na 10 heures. À l'époque, on a un réalisateur, j'ai libéré, tournage à 10 heures. Ce qu'on va à la hausse. J'ai la vie, Nicolas, il faut qu'on ait 9h30. Karine Babi, il faut qu'on ait 9h30. Ce qu'on y a mis ça. Karine Babi, l'émission, n'a fait. J'ai libéré l'émission, n'a coffre. Ce qu'on y a mis ça, c'est ça, Béli Liboma. Ce qu'on y a mis ça, c'est ça, c'est ça. Mais tant que ce qu'on y a mis, c'est de là et mon confier. Bébé secret. Motofe na kati ya MLTV to besaki bino na MLTV to kozwela bino masolo ya solo nani azolo ba vrai nani azolo ba faux to lobaki na quand il avait remboursé les paroles dans les détails de votre écran pour prendre les news to kiti bongo na kati ya mabele ya kasafu bopoto yeba est-ce que si réellement ya solo ba bel obina ba bel bien et c'est solo là je salue mon équipe technique derrière Bilili ezali bongo cameraman à Bogar cameraman à Pembe Kwaku to loka bongo avec bébé Sikri na MLTV 1 toye bisakabino oka ya solo to kangie lelo batu baluke babi banda bayaye bakenda kenda neti kaka kweya alo bagali susute amona na gali susute vrai ou faux Nicolas la gali susute na monde net vrai ou faux Nicolas akota mai Jaël atikaye Karim Mokonza atikaye Afi Laura batikaye Cynthia Wadol batikaye. Sans plus tarder, na côté mon invité, Nicolas Mokonzi. Vraiment, Nicolas Mokonzi, Nicolas Mokonzi, 10 ans de pouvoir renouvelable, ça 48 000 fois. Donc, Mambo, t'es vraiment tout. Oh, parce que n'a aucun annonce. N'a eu une annonce, vrai ou faux? Depuis Karim Mokonza qui n'a Nicolas, si la vraie ou faux depuis Jaël Show, si ça Wadol, Afi Laura, les Ketchud, Batika Nicolas Mokonzi toujours ça va parce que so tali na génération na biso na batu na ngala ba collègue na nga Jaël Show en Afrique d'ici là ofanda bien, Karim Mokonza na poto ofanda bien. Les Ketchud to kolobate na minute na bala mbali tu internet babi biso tout asima de les Ketchud numéro 1, on se reprend. Nicolas Mokonza sa marié, nenenga kin azo vivre bien. À côté de la station, à foutre la palais, on a Lili, on se reprend. Donc, on a peine que biso tout va bien. Mais Zoasso, Baobakena, si ça va donner. Ana poto, à Outokota, déjà pour informer que Azena grâce à Outokota poto, Afi Laura, marié na poto, Juvenal Kibala, ok. Autre repère de papa na me colonel na Juvenal Kibala, ok, yé pas sabe. Donc, on a que biso tout va bien. Ba propriétaire à chaîne na biso.
Tracy Mbelenga Glody Diasuka bana poto siko yebisanga siko Nicolas Mokonzi asila wapi Nicolas Mokonzi azokemba wapi Nicolas Mokonzi azosufri wapi balobi Nicolas depuis Karine Akenda chose alaki nango ezaka souté bamona mona yo omona na kalisusu te au juste c'est quoi au komi patron ou aussi li babi Nicolas komi muto makolo na kisasa ba Karine ba sangisa mbongo ba filora bo sangisa mais comment na moni on dirait ça ndenge mo yo moni do cameraman na zonga pena bien na ndenga mabete parce que wabilo lobana ya ku ba seso te weza ba seso na bombi te babi mabongolo meso mwene awana MLTV to ko bimisa mais yo siko yebike te ya Nicolas Mokonzi mais to mona quand même non ya problème tu ngo ba seso donc kota ki ngo babi okomi muta makolo motondo na moni contact na mona ki opena mona kayo oui masala nga yo yebi do biso depuis de ba Karine bazala na kina ba Jaël biso tunde tozala Nicolas déjà za garçon mo ya ba express et ton nom de express à l'époque express inaudité ça 10 000 $10 c'est gagné ça c'est rouané ça $10 $10 sur l'année c'est ba 11 000 ba 12 000 on comprend de toute manière d'akumata on peut na inviter que ba lycée Bosangani on va Nicolas Mokonzi yo yebi de maré ba oba osala que non Nicolas Mokonzi kitite lelo na propriétaire la chaîne a plus de 20 000 abonnés na une année na sala chaîne le 10 avril 2019 lelo auto ça les 4 si je me trompe pas les 4 septembre 2020 le chaîne ngota ko ça une année en avril il y a 2020 a donné déjà na ba une année ba quelques mois na 20 000 abonnés na comme moi ya mutu musude parce que ba misu ba sala ba chaîne ya ngo moninga le na félicita ba tuloko ba Karine Mokonzi ba loko ba Jaël Show asali be na chaîne ke Jaël Show TV oso reprendre siko Karine c'est bien Karine Mokonzi son ngape na habité oh mais ngape vo pe na chaîne zabe Nicolas Mokonzi TV allez so bato ba s'abonner na 20 000 abonnés de ndenge mo lelo sota ke ba faire gola ba chaîne ya comme na bango ba kofelo mde ba fali pupa ba jibe oso reprendre ba chaîne za comme de ndenge mo langa mais ba misomo na benake Nicolas Mokonzi ma chaîne za Africa Lost TV. Parce que mususu mona bena gete comme les Jaël Show mais mona bena chaîne ça que elengi abo solo na TV. Mais biso so to risque de o alingi nga s'abonner, o pelinga s'abonner te so 20 000 abonnés. De alors qu'on a 20 000 personnes o ba s'abonner na chaîne, propre chaîne na ngai. Yo so ba fanti. En tout cas merci beaucoup Tokoko Zongo ba aventure mais Nicolas eloko to koti to monio to yokaki to sentir que MLTV champagne bien ngoloba ki tourner langa Nicolas est-ce que lelo par rapport ya masolo ya ndeko na yo Karine na Jaël ba komi ko potana eza eloko nini ça baise ou eza vraiment réalité non yo yebi déjà parce que quand on voit Karine Mokonzi na Jaël Show de Nicolas quoi na katikati swana parce que bango eza indeni Karine Mokonzi jusqu'au tournage na 10 heures. À l'époque, on a un réalisateur. J'ai peu tournage na 10 heures. Ce qu'on batala aussi quoi. On s'en va. J'ai la bin Nicolas faut qu'on à 9h30. Karine pas faut qu'on à 9h30. Ce qu'on y est bisanga. Karine pas une émission na faire. J'ai pas une émission na Kofi. Ce qu'on y est bisanga très sabeli liboma. Sous Nico na zoe batte. Donc ça la nenge nini. Mais tant que ce qu'on Nico calé, on s'en va pas ni. Paka mo konzamo na bino. To sala boye Jaël Show de akofasa venayo yeba ninga sola neto pousa ngata moi ata ba 12h e moté Jaël loko simbite bon Karine Mokonzi yo peut faire avenayo oko bisete ke to beta ngata ba 14h moko pe bo ozomona sko idéologie donc on appelle que Nicolas est toujours na katikati ozobo te Juvenal yo sko lelo te Juvenal yo loko zo sana na héritier wala mutu no to sa ngata lobby na 9h chez na palais na kaboli carte voilà pe carte ke ki toro do lelo oyo ngai Nicolas Mokonzi comment la que Jaël Show so na biso da que Jaël Show na Karine na ko la so me ba message ndenge ba solo la do eloro ezate papa tika non côté to tika kokosa bande ko na biso internet Jaël Show na Karine bazo solo na bi misa ba message to nini ata na suka émission na la kisayo on se reprend to tika o moni Jaël Show ezani eza bat o peut-être ba luka ba bandi ko luka ngo lelo te combien de fois déjà ba luka ba pante équipe nationale combien de fois déjà ba luka Jaël Show na Karine ba bebana bazoso bazela ngo omona bena bazela bena a te jour Karine Jaël ba ba pas ngata na zaki mutona pas na pesi position bo de mon frère je te dis que Karine na Jaël Show eloko ezate ngala benga ipegi tita na alors pegi tita mais na yoki na tele émission de na yoki babi ozo finga Karine ozo côté la Jaël Show pegi tita atineli ngalien na fanti ngamo na examiner na talile no bino
ba vérité mususu mutu akoloba na ma musu mutu akoloba et ça te que afingi mutu osobo yanga neti na koloba non boneza bo Jaël Show donc na yaka équipe nationale abanda ko sepela na ngate mais na suka ndako me sepela na ngai de l'autre l'isole beta marqué JB abanda ko linga faire gola te mais le loso tali JB na fait gola ba plus petit de siko babiloko abongo et ate babiloko eko tsa ba polémique yanga na beta setebu bat batika distation ke o Karina Jaël baza obebana bat baluka ba yo kango balo e nini papa Jaël Show déjà na minute auto kubota ana ba engagement na ye OK permettre que ndenge na Nicolas bando sola nyos ko benga na ka ba vidéo et permettre te azana nous jouons dans la njabia abi Nicolas na concentré na ba filmer fabi misa filmer na ye Karine Mokonza zo préparer libala et zo permettre que et ça la nema mbo salaka so Nicolas sur place Karine zo préparer libala oui mais yo na balité oh Karine fa bala non mais balobi Karine a balaki et puis yazo chola libala ya rythme sam non zalo na si c'est là après parce que le sam na yebi Jaël azate Karine azate nani akokotela Nicolas onyenze na biboye basala ngai ngamba boezaka na MLTV pona redécouvrir mais na na bato ba s'abonner ba fani toi Jaël Show ya Karine ya Leketu ya batu tout na senga bango ba aller déjà des grignoter au moins ka kotala ba commis s'abonner yo so s'abonner comme bi s'abonner comme maman abonné et le moins s'abonner comme abonné de place wana kaka voilà yango wana et ça ngo yango wana de ba sali déjà de ba s'abonner na chaîne parce que au moins lelo biso to ça toujours musalo ke liboso papa musalo bat babe bisango belé biso so to ekete yolo ba boete boende te boete sande bo so lelo bat ba comme c'est on Nicolas Moutafer on Nicolas Moutabo Nicolas Moutabo Jaël pour citer Jaël na Karine bat bazela babebana mais na ba série ko to succès o baza parce que so tali ba succès ba Jaël na ba Karine baza nango nenga mabete et ça soutenir ça lelo so ba komi do Jaël aka Jaël afanda wana Karine aka mais ba succès même ba wera so tali ba succès baza même ba na lelo ba aka ye to bi ka ke wera mo ba résister jibe mo ba résister donc c'est ça on se comprend donc Jaël Karine Jaël na minito ba série ko to ba succès makasi basala kutu ba polémique te ba swana te ba bunda te bon ndenga ki lelo ke Jaël fa réseau na minute film e mandenge nini ba ne fo batanga fo na longola bango na école ya Minerval à 3500 na tina bana école $6000 par mois azo boule ba blo Karine na minute to longola ndako 1500 comme na ndako $3000 ce papa ta yo moko batuloko ba grâce mbisi depuis kenda poto asala ta ba 10 tikolo futela ndako $500 te so Karine ke poto pas même 3 ans a futela ndako $3000 to lo baté mais grâce mbisi abia za na château ya nini mwana na grâce mbisi azana nous saliter munoko solo mapeka do amu elonglo kwa ngubu ozo répondre ana azaswe congolais ngamba braza le lo luka tu mais ye falo omoni ye pene falo bande na ba roga bani mais tala mais mutazo ta le lo finga ba ferré ozo ta critique ba non biso to ebiete batika ba Karine ba lobela musique na biso batika ba Jaël batika la biso to lobela musique na biso parce que biso ne to ba congolais yo congolais 100% ngabe congolais 100% de Karine Mokonza na Jaël Show problème exact donc c'est ça Jaël Show na Karine ce bat ba nani talaka ngamo na tikalo sale misoti pour moi mais ce loko salari et ta Nico papa yo yebi nda faina Jaël ko le kanga na ndenge bazana azade nda faina Karine ko et na batu misu lelo ba lobela Karine ba bona été ba fanda na été ba lobela ka pona ba abonné et na batu yo yebi bisu na ba jeto matiba moto ouais ben Jaël Nicolas na habité na la kauka parce que biso le plan en famille na kauka Jaël ai Karine Nicolas habité na Karine ai oso bo sekana bango bazalaka te yango lelo na mona habité na responsable madame en États-Unis bana parce que nga na moi sinon na mais papa nana moi libala onga na sala eza libala te ya sentiment oso opone moi sina nga do asomba lupango ekangama na wera parce que wera na lupango na Chicago so moi lupango moi sina nge kangama na Vinson na Chicago oso opone na Illinois yo yebango en tout cas on a te bien Nicolas zonga poto kota makambo e mabe Nicolas qu'est-ce qui s'est passé pouchité Jaël Show Karine Mokonza et loko ezala ngote o muta lobi ba baby que ce Nicolas lobi a cosité parce que nga Nicolas na bani na Jaël leloté na bani na Karine leloté donc ngam e bela ba ba loba yo yebi do yo lobate donc tant que lobi boye na bisa kibino il a fait les prendre les consciences pour prendre les nuances dans les détails il a fait les prendre les consciences et la vérité il avait les prendre les consciences et la vérité dans les détails des cerveaux des gens
gens. Ah, ok, merci. En tout cas, mon niveau, c'est eux. Les gens n'aiment pas les gens, mais l'aiment l'argent des gens. Voilà, les gens, ils n'avaient pas l'aimer les gens. Les gens, ils avaient l'aimer dans l'argent des gens. Maramo, émission goût, bozongo, apini, kola to vanda to chité. Lelo balobi, moi, on a biso rythme sam o ya mariati ke la biso à Bali, mais batu ba nié libalango. Balobi mobile aza mutabakisi, mutababoite, mutamiyembe, ye azali serviteur de Dieu. Oyo to mona ka image ya Marie. Mais à Bali mutababoite, mutabakisi. Est-ce que libala wana akoko kango? Est-ce que ako supporter libala wana ezamabe? Est-ce que mobali wana ezape bongonde batu bazolobi? Bon, ce qu'on a mis ni tcho non parce que t'as Nicolas, ok, non pas ça vient en Ngamoko, ni Karine, ni Jaël, ni Ofeni. De non mis le parce qu'on a. Selon on déjà non baké, naza contre bat o babo ya libala wana. Oh oui. Naza contre. Mais Karine Mokonzi mutu na boya. Kasi okite na lobby nini. Na bina minute na be ça vient nga. Ya Ngamoko Nicolas, Mokonzi Osombia. Ya Ngamoko. Oda to soleza imamba ba Jaël na ba so na minute ce qu'on lobela nga. Donc Ngamoko no yo lobela et no asime malobo no lobeza Ngamoko. Ba tenir propos en langage que mon invité. Ben na lobby bo. Naza contre bat o bazo boya libala ya rythme sam na Manix Tipu. Parce que Manix obike na nenga mabete Marie Misambo balate. Chakufa que son ami repose à paix. Ngane sabu. So ba batanga ba fan ya Marie Misambo. So ngana deuxième te na ko zape premier. Doza ser on alinga kai mingi. Mais tant Marie Misambo kufi, le loi tikela biso rythme Misambo. So mpo rythme ngaso na monier, ma mi se tambolanga parce que Marie Misambo tika biso na passe. Margana te va benga mutu leki me yo yebi ke rythme Misambo aza leki na biso non. Na musika. On so reprend leki pe na leki ya leki. Mais le saninga fier comme la yina ajuana abali mais tout beti la bango maboko Manix danga na ebe aza prêtre aza millionnaire taka mutape ça faire go la $50,000 pour faire ayembaye nzembo oui mais papa va vérifier ngala lo baba blo mota ba sentiment awa tozana inde 3 kota tsami ko balade tout na ba les amis de inde 3 na pesi bango mbote on se reprend après ça faire go la $50,000 pour faire ayembaye sotant mwana leki na biso akene iskabo famille ya Marie Misambo ba sepeli famille ya papa ya Rich ba sepeli so ngai na bato ba sentiment o lelo bazoloba bo sepela to monte ke to lingi so lelo so exemple bon moi la Marie Misambo abali net exemple to sekite mais exemple abali net so mutapusu mo robot na fingi bato apusu te ba excuser na pesa exemple mo bana te moi la Marie Misambo abali mutapusu Soyebi sangai. Tout ce pela lelo moi la Marie Misambo aké et pas millionnaire. Papa nako saote bato ba traité que Manix ça gigolo, Manix ça mutabakis, Manix ça frappé. Manix papa na bisayo omoni kutu Manix komone bongo. So tali na ba musicien chrétien obino boloba, na ba chanteuse chrétien obino bobenga bango. Ba osala kutu mabe koleka Manix. Pe bato baloba que Manix ça ba non Manix ça balati. Parce que libala o eza reconnu. Na monde et ça civil. On se reprend. Na nenga mabete, ce que Manix atikala ko ça civil te moi o ya liboso. Manix ça ni civil et ça rythme Misambo. To beti la bango maboko, to bokela bango fla. Ya on azo répéter. Nazo lo babo. Naza contre bato tout ba hotel la libala wana. Donc pona nga na sepeli, pe je dis félicitations à couple Manix et Rich Misambo. Merci beaucoup les bonnes choses, ne dire pas, ne dire jamais, tu vas qui te confondre dans la paix, te coucher nango. En tout cas, wana photo zone, tu passes au 2 minutes. Voilà, donc na lobby bo faire gola, azobi misa album harmonie ozage, ayemi na balangi tout, ayemi na ba espagnol, ayemi na anglais, ayemi na latin, ayemi na monoko bendi, ya on la lobby bo. Ya na Baptiste Msuba lobake, ngala bi misa album international na zo disque d'or. Jusqu'à présent disque d'or bazwati. Ce qu'on a fait rigola et que Nicolas Mokonzi. Je m'aime cameraman histoire. Je mets ma main coupée. En moins album harmonie, il a fait rigola. Soit double David disque d'or mais je dis double disque d'or. Se faire assurer ngote bokatanga maboko. Merci to zonga to bombeli o image na oyo. So qui disque d'or double disque d'or et limité.
tokozonga émission tokoyamba na plateau mais kokima bisote na okima te mais so écoute ngata ana mboko te ade uta libana mboka tosala ta na téléphone. Merci beaucoup moi ba salutation ba dédicace na yo. Merci beaucoup na yo en tout cas ba question posée même na ba oyo po ba misuso moni je na yo moi j'ai étudié à une facile go ba nini mais aye awalo ba yote faire ko alinga créer ba belge zanga mutuna makolo oso ba journaliste mais tela ce qu'on a ina yo to tengi na biso te mais to ye kolika to apprendre kaka mais to mo sala ko le quand même na bato ba futela bango ba minaval. Donc merci vraiment na yo continuer bo na pesi mbote na ye moko mama mokonzi madame Osombi ya depuis États-Unis na pesi ba mbote na pesi lifanto mbote ozo prendre babi petit Nicolas bena na pesi mbote na pesi Auline Nzanza mon partenaire privé mama Belle na Londres na bosani yote mon pasteur prophète Rabi na pesi mama Béatrice balobi me ko tsanga ta western ba 22h salanga bien Nicolas Mokonzi azolela balobi restez toujours branché na chaîne oyo bo s'abonner bo grignoter MLTV 1 donc ba s'abonner awa et ça la bien. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup Nicolas Nzina. Voilà bon moni bongo to salaki bongo na Nicolas oya biso ezalaka show oya biso ezalaka brutal poto bimisa la vérité quand il avait rembourser les paroles dans les dédats pour prendre le véritable news ou news boyoki yango malamu na lobi news. Voilà bon moni to solola ki bongo ba bébé secret anytime ba bengi anytime matos anytime musale bengi anytime to zawana to zalaka ba joueur à des makolo omele simba misapizo be émission montée qui toko là je salue mon partenaire privé Jean-Silelo la carte illimitée kata Jean-Silelo na beta tourna western et lobi Nicolas Onyenza na 22h na kota po ba comprendre partenaire privé à MRTV Jean-Silelo bango nyonso ba fuka makana makolo na ye to komi bongo na suka na pesi mbote na ngai na champagne bien le champagnière bana tout ya bomoko le 13 to kutana na kasavu bona parce que descente orphelinesa bokomo na pe bilili na MLTV à suivre MLTV to s'abonner c'est dollar et mokonzi bébé secret osala kana bololo te kasi